Yaya, la vie a parfois ses surprises, même la vie elle-même a ébakaté. Finalement, à qui devons-nous faire confiance, Yaya? Nalobaka, chaque fois, awa, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ça la confiance kaka na mutema na yo. Mama na yo kokoma ndoki na yo. Papa na yo akoki kokoma ndoki na yo. Ndeko na yo lokola, cousin lokola Yaya. Finalement, qui devons-nous aider? Pasi ya kosakana te Yaya. Ndeko mobali aleli azalaka na États-Unis d'Amérique abengisi cousin na ye na Afrique du Sud aya koluka vie na États-Unis. 5 ans plus tard, cousin wana abali mwasi na ye. Oh! Abali mwasi na ye papa fiston. Abali mwasi na ye ndeni. Babalalaki te? Oui, babalalaki. Mwasi wa atiki ye po akoma na cousin na ye. Yaya, keba bato oyo vandisaka na ndaku. Pasi. Lisolo ya lelo epesi ngai mutu koswa ekopesa yo pe mutu koswa masolo ya bo ezali légion ezali ebele yango tokolinga to solo na bino na après-midi ya lelo. Mbote bandeko balandi ya radio ko télévision bisika nyos to bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to kutalaka chaque fois pona ko solo la makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala soki mbali boso mona ngai yeba ke kombo na ngai ezalaka Fiston Pelende tata ya Sedek. Voilà na lingaka mingi bobenga ngai tata Pelende. Yaya, la vie est très compliquée Yaya. Toli ko benda mato itongo midi pokwa na mituni eske to koma na molimo ya servitude to ndenge nini eske koyamba mutu na ndaku. Oui, c'est vrai, tolobaka komemaka batu na ndaku na yo tebo. To bandaka pe kobenga na bandeko na biso propre na ndaku po mabe ekoti ya lisolo oyo. Ekobota masolo ebele. Peut-être exemple ça les gens toko sangisa yango to dengi to solo la Yaya po ndeko atini lisolo oyo epesi epe mutu ko swa Yaya. Ndeko mobali akenda États-Unis. Na Kinshasa bazalaki na cousin na inde zalaka ba pire. Po cousin azali ndeko azali ndeko babanda kosala ba cop ensemble babanda koteka soso na grand marché batekaka soso et consort yepe kaka mutu oyo abimaka cousin na ye donc bango bande kovanda na lemba cousin na ye abande kovanda na masina ye bande ko débrouiller kaka azo débrouiller ti esali ke akoma koteka soso na grand marché cousin na ye oya masina aleli cousin otika ngai boye ndenge nini consort atali bon akotisi pe cousin na ye na circuit wana ya kotekaka soso na grand marché cousin bundia akangisi bambongo e kosala ke cousin abetaki deve loterie cousin azui akenda États-Unis akenda États-Unis nzamba sala ye grâce depuis que soko obeti de deve loterie donc ils ont donc chance ya visa quoi au comme dans green card maman donc c'est bon cousin abunda abengisa mwasi na ye mwasi na ye pe aya na mikili eleka na ngode bafana na mikili na mwasi na ye bafana na mikili na mwasi na ye basala ba 6 ans ba 7 ans basala na États-Unis d'Amérique. Cousin oyo atikalaki wana tellement cousin gana na mikili atikalaki presque commerce no sur oteka basoso ye pa bali koteka basoso ateki azui mwa fond et kosala nini cousin ekoya ayo okende Afrique du Sud. Tango cousin mosusu ake Afrique du Sud adebwera na Afrique du Sud kola adebwera mike mais ebandaki mpena kosimba te mais cousin na États-Unis d'Amérique atindelaka cousin oyo Afrique du Sud moi quelque chose asungaka ye pe koto azobunda azosunga ye consort esali ke na kokangisa nde bakangisaka wana ye kutu cousin oyo États-Unis ayebisi me ezobukana ndenge na Afrique du Sud na bato bazoya Afrique bazoya États-Unis nzela ya Brésil est-ce ko bunda te ndenge wana ekosala ozala mbongo kombi ona sana ota sava cousin abakisela ye mbongo Yaya abakisela ye mbongo alungwa Afrique sakena Angola kuna sali doki ya Angola
donc Angola amati Brésil aya kaka makolo aya makolo akoma pe na États-Unis tanga akoma wana po cousin na Texas akoma pe na États-Unis wana normalement cousin na ye muta eza lokola bengisi n'est-ce pas ayambie na ndaku ya mokili etono makambo ya ayambi cousin na ndaku bavandaka badi kolakisa cousin omoni ndenge ezali boye basalaka viboye azo kolakisa ye mikili ndenge ezali entre temps ye déjà na mwasi na ye baza na bana misato cousin tanga komi cousin oyo azalaka na mwasi na ye oyo cousin 1 eza kolo histoire cousin dende oyo autaki Afrique du Sud akeye États-Unis siko cousin 1 asalaka na butu ya keba na babisala oyo ya butu ya mosala ndenge nini mboka tobima libanda koluka yaya topekisi yo mosala butu te me zalaka kaka eveye donc lisolo epesi ngai mutu koswa na yebi te na kose positionne wapi cousin 1 kolo ndako ntango akendaka mosala na butu nayebi te mécanisme nini oyo cousin oyo Afrique du Sud abandaki kosala on ne sait pas nzoka cousin tanga ye asalaki à peu près 8 mois asalaki 8 mois na ndaku ya cousin oyo ya numéro 1 na ndaku na yo wana pendant 8 mois wana cousin akendaka mosala na butu azongaka 6h abandaka mosala 20h aya ozongaka kaka enfin ba 18h moko boye azongaka kaka na 6h nzoka cousin oyo teka Afrique du Sud soka ye asalaka feti na mwasi na ye nayebi te abordaki ndenge nini toko suppose okoyoka abordaki ndenge nini so maybe moko soki obandi kobima na mwasi ya mutu okobosa na makambo obandi kokanisa lokola akomi mwasi na yo cousin sikoyo numéro 1 kolo ndaku akomi komona mwa bamankima ya respect mwa muke azo komona mwa clarté ozo comprendre mususu okomona ndenge mwasi azo kipe cousin oteka Afrique du Sud mobali pe alosala mwa jalousie mwa muke okomona bafandi pe na baotala TV baotala quelque chose comme ça okomona cousin oteka Afrique du Sud azotinda mwasi ya cousin ya mboka ndako mama okopesanga mai namela te na ndenge nini ya mwasi ya mutu okotina pe apesa mai na ndenge nini est-ce que c'est maman okola be nga fufu te donc abali ba commande mama ko be mobale ba da osala so mwa bien te so mona so mwa bininga je rappelle ici que mama ya cousin kolondaku mama na bango ayaka pe déjà États-Unis muto abengisa kiena ne kaka cousin na bango abengisa mama na bango aux États-Unis tanga zwaka mwa maladi muke bon pendant que asalaki 7 ans zwaki mwa bokono muke okonaisaka mwa garde malade alors asengaki olie ba infirmier ba garde kaye ba senga mama na bango aya ezalaka nomba yakana mama ayaka tango ma de sili mama akoma kofanda cheye akoma kofanda na ye na ndaku na ye jour mususu esalaka ke mama ye a passé moins 2 jours kuna amonaka pena cousin wana ya Afrique du Sud na mwana na ye basalaki pena mwa bien te quoi ebika ba mama mikolo atala boye amebano yo azomona esolda bango eza mwa bien te mama yebisa mwana na ye mbali talaka mwa stobe na mona esolo na ye to evandele bango na cousin na yo na mona ngo pena bien te cousin oyo aduta habite mama waza cousin na ngai habite na lobi kaka salaka biso za mama mikolo me bosa bandeko na mona ngo pena mwa bien te mama tika na yakinda nzoka c'était vrai oyebi batu ya quartier pe ya immeuble na bango tangu baza yakendaka musala okomona akiba 18h wana bakoma komona moko komona ye mwasi na ye abimi na cousin na ye wana mwa tour mboka kaka ndesalaka ba 18 ba kozonga 22 basala ngoma trop
bato ya quartier bakoma pe otuna te. Mais wana za rana o cousin na yo mais tout le monde a ke moi clarté na moi si na yo il faut ça la moi attention ça la ndenge. C'est vrai bongo ça va, y a pas de souci. Yaya na mokili soki osala bato balingaka yo lingaka kozala bien na bato. Oyebi ke bayaya mosusu ya quartier kote bande kovanda wana na immeuble oyo ya bango bamona yango fo ya kosakana te bayesa petit tomona mna clair en tout cas c'est comme si oyo benga cousin na yo wana abimaka na mwasi na mais tobisi tosala banquete yo moko mpe sala banquete na osala banquete yango ndeni yaya yoka scénario oyebi ke mobala akendaka mosala 18h pendant 8 mois akendaka mosala 18h aye kozonga kaka na 6h. Siko bapiri vie ya quartier ozarangelo bango wana baorganize lokola mutu moko ayebi te ke cousin akendaka mosala batinda mutu epa na ye na ba 20h asala lokola ke koluka ya beta ndako. Mutu wana akenda abeta ndako pele bowe bafungoli na difficulté. Mais un peu plus tard, ye mwasi wana aye kofungola liputa na tolo na sala boyebi soki mutu auti kosala feti ndenge ezalaka. Et puis on dirait fete yango ebanda osalama na salon atie bana na chambre na yebi te bana apompaki bango insecticide balala to ndenge nini. Et ça fait la preuve ya makasi te mais amona ki ngoma shishi mais soki fete to salama mwasa yendengo wana yo mwasi ya mutu mobali na wazata ke musala liputa na tolo tango cousin na zali e uzala ndenge nini amona ki ngo bien te. Est-ce que via zali o via zate via kena musala ça va soka ye yebisa petna intela yaki ça va tango petu akendaki abeteli ba via quartier na moni scénario wana bien te babeteli cousin kolo mwasi en tout cas tala to razaki petit akendaki boye salaki be avoir ki mwasi na yo bien te na cousin na yo mais on n'a pas encore de preuve tangible salaka attention quand même to kanga yo pe côté na yo salaka ndengo wana ye pe akomine kenge ya mutu bo fa ali na ndaku azo bima na mwasi na yo mais bako boma yo ya bako yo pena ko yoka na keno to boma ye ba bomi yo po bolingwe bomaka yo na saka ya la confiance ne exclut pas de contrôle. Yoti lelo ovandi sakabatanda kaka. Yoti lelo oyambaka batanda ya. Racheter le temps quand les gens sont mauvais. Oh cousin, oh ndeko, oh nani ya soki alinga ya kota la yo. Oh azo ya congé en Afrique du Sud, azo ya congé en Europe. Ya avant dans la hôtel, il va organiser ma caméra. Ya de toute façon, ceux qui m'ont de congé a préparé ma caméra surtout. Yambaka batanda kuna ote ya yo mesana biyamba yo kalisolo o isolo na kofungula ba parenthèse ebelo ko yoka yango poto solo la ya webi ke nzoka fi wana bakomalaka ba message na cousin donc ya bolingo ya kosakana te yoka siko événement batu ya quartier biso dinga osala bien na batu so osala bien na batu bien na entourage na yo batu bakosunga yo polinga kosa orge pomate liaka na batu solo laka na batu zalaka cool na batu bakosauver un jour. Webi ke un jour na parc muta so organiser makambo wana pire vie ya cousin numéro 1 kolondako pona nini cousin numéro 1 asaka play tango benga ba réunion ba communauté azanga kate asolo na batu so moi cotisation mutakufi apesa azalaka ba kuté na jour mona cousin na yewana o utaka Afrique du Sud na parc endeza ba braille na parc et console ndengo na kutana ba organiser fimoko ya congolaise wa déjà bien organisé hein. Bazaki na numéro ya mwasi ya kolondaku ba organiser mwasi moko petit chéri moko bene bien ka na parc wana aborder sikoyo cousin o ya Afrique du Sud bon ça va tonton en tout cas téléphone nanga décharger oko prêter un téléphone na yo na benga mobile nanga please aya kozwanga pona lembi fi yango azalaki na bapesi mwana pe ayete ba organiser mwana muki okoboya ndenge nitalaka mwasi et puis consort apesa téléphone
apesa téléphone tanga apesi téléphone fi wana oba triqué wana a composé numéro ya mwasi ya kolondaku ya cousin ya États-Unis cousin numéro 1 la téléphone po bato basala kopona sana numéro ya mutu ya chéri na ye akoma kombo mususu a composé siko numéro tanga a composé boye ebimisa kombo ya a composé numéro wana benga yaya ebimisa kombo ya Majabu. Majabu. Soko moniko Majabu yoko bulete amonika Majabu. Majabu akoba numéro yango yo. Akei siko na WhatsApp yaya. A transféré ba message nyonso tu ya Majabu atindi yango na numéro oyo ya ye. Et c'est d'ici à effacer. Tonton merci et merci à Pessi. On peut guidible. Yepe lokola lingaka basi amoni mwasa kitoko alandi su mwasi wana ko pesa nga numéro note abi apesa numéro mais chiffre ya suka akosa ye atika ndengo wana tangu basu yango vérifier ba mona conversation ndenge ebandaka nzoka tangu babimaka wana bako bima boye cousin na cousin bakiko mena mwa kopo mwa ambiance banini soki bakutani bebika ndezalaka okokutana na mwa na balle perdu mo na jonglage konso ko solola po yegut ayebi pe anglais azana fils mais anglais makasi ayebaki penate pour la fils ça leka soki inane pamba anglais pa yebaki penate makasi mais elle comprenait nzoka ndenge babimaka wana soki basali likambu ye cousin ya fils soka ye abetelaka mwasi ya cousin ya États-Unis bubali na koyoka te en tout cas soto bimi asola na basi ndengo wana ye pena mona kateki osaka mwasi kitoko nazo peksa ye atika azoyoka te pona nini ndengo wana vraiment mwasi ya mutu okoyesa makambo yo bimi na mobali na ye okei obandi koloba makambo oyo ezanga ntina pa ya mwasi ya mutu ata yo moko tozalaka bato ko moko conseil gratuit soki ozokende makambo na yo na vie kendaka makambo na yo moko komemaka mutu te est-ce que komi la confiance ne suit pas le contrôle oyebike bamona conversation ebandaki liboso mwasi abandaki korépondre te ti mwasi abandaki korépondre ti mwasi ya kolobani donc ye ndenge wana bamessage baotanga message ye ndenge ele akendaka na basi mosusu yango wana kutu moko kutu bopikiliki baokundu moko esimbaka nango te moko esimbaka nango te tokosala mpe 2 mois osaleloboko te nde yango azala mpe makasi te na mosusu asala makasi nyonso mpa basi mosusu tala esika port d'entrée ezalaki azalaka makasi te ndenge nini kutu ngai nde yalia donc biso talaka biso tokuti bakine fresh donc na Afrique du Sud kutu banzete ya marque na marque ezali donc jour mosusu mpena oli asenga tanga asepelisa yo komona donc azoloba na mama mwasi baparole oyo ezoexcite ye yango tikelaka mwasi na yo tante asolaka na bato mosusu parce que mwasi aza faible baparole nyonso tu yapa atindelenga bamessage wana soki asala yango awa okutuna ezana matiti moko boye nini mo babengaka yango lape oyebi lape wana soki omeli yango antuka okolemba te tina ti bankoro okute comme ça mela kaka lape okomona lape pene sukoli okomona makambo lape donc mosusu ebimaka yango lape bakitama te ekoma lape oyebi ke mobali na ndenge aliwa yeso akontinue kaka boye antuka nakozongisa lebonga libala nga moko na bali yo de toutes les façons oza mpe kaka mwasi ya famille mwasi akomi excité baye komona ba message kuna emoyo bado ekobanga ndi aseki oyo esala ngoloko te mbala liboso omoni ndenge osepele yabi en tout cas na sebi yo mpe oza makasi échange nde baye komona ndenge wana balakisa type wana cousin numéro 1 a regretta ya kosakana te abitala makambo oyo mwasi tosalaka telefone azonga na ndako azwa telefone ya mwasi na ye avérifie abeta likolo numéro ya cousin na ye na telefone ya mwasi na ye
Et bimisa kombo ya Gina. Gina ni camarade na ye, camarade nanga Gina. Nzoka miwa cousine ya tala bakaba sous obas basakana. Mais azwa soin a longola ba message nyonso ba message wana ezate passe. Passe. Et pesi mutu ko soit abandi ko réseau siko ah donc ndenga na kendaka musala boye. Donc cousin oyo ngana tindela mbongo alungo Afrique du Sud akena Angola asala passeport ya awa abimakana mwasi na ngai. Depuis quand ngana zakala bo pikiri ba okundu ba nzoto te. Papa Fisto, el moko neto saka bisala butu boye. Ok busala pena ozo nimba na butu me oliga no na bunda pona mwasi o na bana bazala bien ozo nimba el moko ya po ozuma fatigue ya buke mobali nini ngo azwa fatigue te. Mobali nini azwa fatigue te. Do yango na Papa Fisto el moko oye na tongo na pe obino nazwa mwa to ya tongo rapide pona nasalaki butu mo ba stress okomona mwasi ya bisayo nasa ya kolemba yo za ya kolemba osalaki nini aya ke bana basi o balembaka na tongo olali avant mobai na wazate analaki na musala yo olali avant na tongo mbala olembi nini esko komi papa to peine bino kaka comment mwasi na mukara ba fatigue na ndenge nini mwasi akola mukara ba fatigue te si tu es fatigué soit kenaka gym pirijaka salaka toujours bo pikiri ke zalaka ki mwasi oyo okola ba fatigue te et puis moko soki mobali na yo feti et salamité asana ba bolembu ce n'est pas veut dire que bo pikiri ko kunu en sous raté monsieur za ba stress a outi c'est comme stress et qui fatigue alinga se reposer pour ezape nzoto moyen misisa bene sala bla bien été a permis yo profiter que na kalibanda honte à vous malheur à vous lisolo pe singa mutu ko soya ko sakala te boye makambo so ya biso ke mwasi na yo azo bumana mutu te abi papa fi salinga isomo mwasi na ngai o na bengi na gisasa ya na koma na Amerique tozala bana misatu na cousin na ngai o depuis Kinshasa na fana na Masina na oteka ba soso na côté na commerce na ngado ndeko na ngai na tikela commerce na ngai nyoso tu ngana gana développer na na États-Unis asika bongama oui c'est vrai ayaka Afrique du Sud na mbongo na yemoko mais na commerce na tikela ki et simbité na Afrique du Sud na tindela mbongo ebele akenda Angola na traiter document bakamuta koma na Brésil Papa Fisto na tinda mbongo pa ya malembe koma na États-Unis ya bani mwasi na nga bakuru tokoloba nini eza faute na ite faute ya mwasi na nga te mwasi pa ndimaki yango ngala za na bopikiliki te sikoyo bana wana na bota bango ndenge nini pasi na motema Papa Fisto pesa conseil pekisaka batu bayambaka bapaya na ndaku na bango que ça soit ndeko to ndeko te. Alors j'étais obligé nga moko na kanga bango kaka neza Papa Fisto na bimi na be jour soki musala yokufa esila na komaki so na fali pena mwasa telinga biloko na olia pena bwena otala na weekend otala bana na nga nga bana na ngai pena bana na ngai ba otikala bango moko libalo pena yokufa pena bwedo ki ngai rere na ngai pena bengisi cousin na mboka oyo nga moko na sombi malheur na nga moko na BBC foyer na ngai mwasi ya kosala taki ndumba libanda te yaya kaka na mutu ya famille na biso donc mama na biso azalaka na raison likambo ndenge wana mwa epene bisa mama ezate na bika mama azalaki na raison Papa Fisto na bima yo musu na 18 na kina musala me na kenda te boyebi mutu na mutu na clé na ndako n'est-ce pas Papa Fisto ekoma ba 0 heure azalaki ka zonga wana nga na ye kozonga ba 0 heure na ye kozonga na fungola ndako kwela na kota Papa Fisto na kuta TV zoloba mati volume na kenda pena malembe yaya epaka mbango ndenge ezalaka nzambe kaka na kuti no kibafisa kuti kaka ba téléphone na pelisi téléphone Papa Fisto ta on azo ya déjà la fungola na filmer makalo so bino so que za ndengo je vais voir na kenda mbala moko na chambre na biso
na fungola chambre zaki pia okanga bon bango ba yi trop sir na koya te bala peso balali bakota na chambre na biso te ba fiso na fungola chambre na biso pe na boye na mona mwasi na ngai alali na cousin na ngai na filma yango voilà donc c'est fort possible ba c'est des tours à liboso siko ba on se reposer na éviter ça à combien de tours. Il y a 20 heures, il y a 0 heure, il y a 5 heures, je ne sais pas. Balala ibe pamba na ebitilo cousin na nga na mbetu na nga kote nga lalaka. Na kuti ba viso, na kuti ba nga un peu l'action te mais balali. Mwasi mutakala yepe mutakala. To na yona simina benda dra papa fisto na kuti ba ngo mutakala. Moi ça surtout que cousin surtout qui abandi ko gang aboni boy ko so do na travail ndengani aboni boy oh moi si apoli c'est ça donc ngai na mema poto pour makambo bakambo ba yango c'est ça osali ngai boy bibi oh tala tan kombo na ye excusez-moi osali ngai boy cousin ça a menacé nga boto na téléphone koso bien mutakala na bete pena e botu ya kosakana te e botu do bakelele na bima wa sikoyo abima na bima tika bango na benga sikoyo pire na ngala ba pire vie wana ba ye na bino petit calmer so sali mbila au contrôler to ke na ba image na téléphone na pesa pa nanyo na pesa epai ya ba vieux bakenda allez mbila sikoyo benga sikoyo mbila tango ye na esi mbila na kuti mwasi na ngai na cousin na nga na mbetu na ngai boyebi oyo ezalaka mboka ya basi et consort mwasi azoloba te mais akuti biso tosali nini tozalaki ya kolala aza cousin na ye bisi ngai keno ndenge ezali awa azobanga baka na chambre akoya kolala awa esala nini ekosala nini aza cousin na ye bambila batali ils ont compris que mwasi oyo aza mwasi ya abomination esi abomination bazwi cousin wana bakenda na ye lobi babenga mbala na komisa bayebisi ye mo ndenge ezali awa mwasi na o deja donc tosali audition makambo nyonso tu ye abi osepelisaka ye te consort donc amoni ke mobali oyo ye akosepelisa ye ezali cousin na yo donc tika bango à l'aise bana droit kosala oyo kosala natika bango mboko oyo mapoto oyo mboko oyo papa Fisto na lela balibera bango basala mwasa eloko moko te nga na bima na ndako wana papa Fisto na zwa valise na nga na kenda na banda vi na nga mususu cousin wana tika na ndako na ngai tokenda ba processus ti tosala divorce na mwasi na papa Fisto 5 ans après cousin wana abalana na mwasi na ngai bazalaka na ndako ya ngai wana mais Dieu merci nzambe basali nga grâce nga pe dokendaki bavia bafortifie ngai ye console na bala mwasi mususu na bota palo bana mibale pe sikoyo na bala mwasi apesa nga makambu koleka wasaka wana papa Fisto sosa na mwasi na ndako somo na vie zo évoluer te talanga na mwasi wa zandeni soki mwasi na ndako badi kolobela makambu no na benga ye cousin na nga moko boye o cousin na nga kingani boye o mwana classe na biso sala boye talaka malamu seki mabe bandi kokota. La confiance n'exclut pas le compte. Yaya koyambaka batanda kuna ote tala oyambi mutu na ndaku na yo aye kobeto amusinzo. Et par exemple on les a légion. Oyebi lelo yo batu ebele bande ko boya ba musique zonga na poto poane. Bino ka teke za pour makabila. Oh non, to li régime change non. Beaucoup de musiciens ont abusé na basi ya bato. À l'époque, to ba musicien bande ko ya poto. Balo na motel te. So ba commune ba parti ba musicien na bango ba chanter comme ça alors ba fan na bango. Pona mawana to soutenir orchestre. Okomona leader rien fa na pas mutentel. Mutentel na fa ne pas ba kaboli ka ndengo wana. Tango yo mbala okene busala. Musicien atikali wana na ndaku na yo. Musicien amona kaka moi je t'amona musicien na TV
Et puis c'est maman qui parle musicien très bien. Moi ça on là déjeuner, à petit déjeuner, là mais fou très bien. D'ailleurs il y a Tinati. Et puis moi si à mon que musicien ou star. Na mon na TV, ala la rapa na ngai et consort. Okomona moi si a CD. Basi e belé. Ya babala, ba bota na ba musicien ndengo wana. Basi e belé abala, ba bizan ndengo wana. Yango kanda wana. Bato ebele baboya musique ezonga na poto. Est-ce que vous comprenez? Okomi to so li pembe na fungolo esprit nezalaka. Ya fungoli yo. Ya koyambaka bato na ndaku na oteba exemple ezali légion yaya. Ndeko mo musupeka ndengo wana France na Paris je crois. Ayamba master na ye, auta Kinshasa ye, azue na ndaku na ye, bazofanda e consort. Ye master wana ataka ba film ya mabe. Ba film ya X na ndako ya bato. Masa na tongo so ake musala ye masa ngo asala ekutu Salomo aola na salon so na muki wana ayebi ke masa ke musala bana ya master ba ke classe afandi mwasi ya master ata na chambre parce que masa ba oh masa asa masa oh masa na nga ki pa saka ba des jeunes makamsu ebi ka mutu aye poto sika faut ça les ma ki bra des jeunes na mille ki bra sentir à la poto pa bon ça moi tenti de bunga. Tango mwasi okipe ndengo wana aosala ba gentillesse ya kasi lokola mwasi ya master aosala ba cour. Komo sa ndako ya batu yaya yo ozota film ya X na ndako ya batu. Oyebike mobile na ya zate atikali ye moko botikali bino mibale otaka ba film ya X ata yo moko. Batu bana comportement mais ça attention kotika ka mutu te na mwasi na yo ata ndeko na yo. D'ailleurs, tu as matoi. On ndekona outi Afrique, en Afrique du Sud, outi Afrique, na Europe consort. Luka ici, gene ko bakse ngunda afana na foyer. Po mabe ko kote ya. Soki ozi mwasi oyo, asa mwasi mabe okolela tango ko sutuka e komi déjà doki mabe ya ko sakana te. Est-ce que komi to soli pembe? Ndeko wana ya France, do ye tellement asa Salomon azotaka ba film donc mwasi ya mninga na ye po akena cuisine fa le kana salon akoleka ndenge nini abona et puis amaiti volume mwasi ayoka mwasi sonye leki donc elle est obligée ya kobaisi papa o ba film au point ni ote mais ngana sala mampu na nga moko boye donc yoku sana o bien donc iso mobile na ye boko sala fête ngasa na suka ndeni oh papa yo na ndako camarade na yo taba biloko ndengo wana mbali boso atika ye. Deuxième fois, mobali mwasi ya mutu. Mwasi ya mutu. Yo moni mwasi ya mutu. Olata esume na kati kuna sous-vêtement ya pamba. Torsini ovandi oza Salomo ozo ningsa makona yo boba mwasi ya mutu fa leka bona yo wana. Soki mwasi wana azalaki mwasi mabe. Ayo servi petit déjeuner consort on a ba torsini odienda kuna yo heureusement moi si wana ayebisa mbala na ye eta esa mbala mbala sala abenga na master wana na minute ya soko ki soupçon que mutu entel ata pesi moi na obese ata pesi moi na moi si mutu simba ka ebo inte ba simba moi si mutu papa mbate na ndeni moi si mutu batala kana longité donc c'est le pour la respect. Ya to salaka angele ko memaka batu na ndaku na yo te. Mwasi na yo bakendaka na misika te. Est-ce que okomi? Boke esika par exemple na fête et consort mbala moko eko baka régulièrement te. Mutu moko te azwa no bonne mère ça va zo masanga o pesa mera mela na ndeni. Et vice versa. Ata ba ya basi. Camarade na yo lo ba teke boni mobile na biso Kata mala mobile na biso te, mobile na ngai. Akoto mobile na biso na ndenge nini yaya. Est-ce que komi to so la pembe yaya? Les gens abusent trop. Soki kutu ba cousin propre bandeko. Basoko tourner na mwasi ya mwasi na yo. Basoko landa. Et bo batalibanda. Bazoko mona mwasi ta wala kitoko ya mwasi munda na kitoko bozo mona kitoko wala pasa di mwasi ya kingandi mais tango yoko joyer
Oko asuki to côté. Et puis basi na comprendre raté air moko. Mobile na yo bozana ye ozotika ye pour Hollanda soit disant soit mutaleke na mbongo toi leke na bopiki digi to boye. Yo kati muto na ndi wana akobala yo. Akobala ote parce que geste oyo sali déjà. Ya kotika mobile na yo pour na pa na ye. Soka abali yo. A voulait pas ndemo a ye pa kotika ngai pa ke ne pa mba so mwasi ya ndumba déjà. Est-ce que bobula ngote? Bobula ngote ya. Batu babeta bandekolo yango mosinzo bakamarade yango mosinzo baza ebele salaka attention ya certains amis kutu bango bango balandaka basi bakamarade bango ndeni komemaka batu na ndako na yo te est-ce que komi papa fisto lobi nini eza na bakamarade mosusu bakendaka na ndako te bosuki na restaurant soka insiste oye asuko na sa immeuble na sa ya complexe na yo akota kalanda kuna ote soka insiste akoma sa na porte ndako akota te mwasi na yo bayebaka kutu pe ye te bana bayebaka bango te est-ce que komi to soli pembe ya pour là d'ailleurs c'est très compliqué mutu yo okanta cousin mutu yo okanta camarade ya solo mais azana objectif mususu surtout batu oko yambaka na ndako mutabengi yo nazo ya poto nazo ya boeto nazalaka na Lyon nazo ya na Marseille konso est-ce que okoluka mo espace te nazalaka ta Salomon boya makambo wala soki mutalinga voyager ya a préparer voyage na yifa lukwesika ya kolala soki medio brisque je préfère au dépenser foutre là ata hôtel là na hôtel ata un jour bayaka ndako na hôtel bayambaka n'importe qui na ndako te batu mususu bazo envier couple na yo ndenge ozalaka na mwasi na yo ndenge botambolaka ndenge bovivaka aye mpe ya kotia trouble ozomona mwasi ya moninga kitoko mpo aza na ye non seulement kama mosinzo mala mwasi ya bato mususu mpe ya koyamba oyo bozalaka bien na ekomela ote bozalaka bien na ndako na bino mais banda mutu moko boyamba mopaya moko na ndako omona bato bakoma kobela makambo na ye marche asute ena ekoma te bokomi koswana mwasi na mobali bino oswanaka te mpo na nini vie financier na bino eza bloqué est-ce que boyebi eta dame ya moto oyo boyambi na ndako na bino okomi est-ce que okomi telanga bajeme tala tina émission oyo radio lokole masolo émission ya éveil ya conseil ya topenyaka yo yango naesaka yo émission oyo kotala yango yo moko te batala yango bato ebele to partageaka ya peut-être soki esungi yo te ekosunga ndeko moko songolo esika moko pakala makambo tokuta yango na vie oyo nayebisi yo somo ya soki ofungola esprit te mabe ekokota tala cousin babengisi yo États-Unis olingi obima na mwasi ya cousin na yo obimi kutu na ye et puis obali na ko okomene ndako boboti pe bana culpabilité wana na basi yango ya Nzambe yo muninga yambi yo na France ko lisolo oya France ayebi ami okomi ko teba film ya X na ndako ya camarade na yo et puis bato bazalaka soko na ndako na yo oyambi na ndako omona abadi ko tena bana mala leze basalaka boy omona télécommande maboko ka boy na maboko télécommande ka boy omona bana boy batata ba dessin animé zate a bloqué na bana ba dessin animé akomi ko tia makambo oya na besoin nde ndako na yo okomi ko tia bana leze et puis bato wana baliaka fort na yebite prochaine ni wana donc comme si ndako lokola yo mwasi ya moninga azopesa yo respect aotela yo gentillesse pour la camarade ya mobali cousin konso yo kati lokola azolela beto alelaka ngai aosopana te etikana meka nanu il faut faire attention mibali bameka baya basi mibali bamekaka oso na kamara mbala na yo akobeka bandi te semeki abeti yo lelo awa abeti yo awa lobi akobetu derrière kolinga ubaka mwate otelema mbala moko eso komi bo telemela ye mbala moko omoni camarade mbali na yo serese na mwana ya mwasi telemela yango mbala moko est-ce que komi tosola pembe oza radio lokole o tolobaki te tolobi yaya là d'ailleurs c'est très compliqué bato mokili makambo minganga na lelio mama yaya bata mokili oyo
kosunga mutu mawa eza nde ngambu oyokeli mutu mawa oyambi otie na ndako na yo ye mutu alibosa kobima na yo ya baexemple ezali légion masolo ezali ebele awa na mosusu kutu oyo ya oza na pire petit na yo ayaka na ndako na yo pam pire petit na yo akoba pire petit ya mwasi na yo ndenge nini akoba pire mwasi na yo ndenge nini lisolo moko abetamaka mpe kaka ndenge wana nzoka pire petit ya vie abombisaka mwasi ya vie na ye mbongo akomati na 1500 euros mwasi mpe lokosa so mboka alia okoyesa vie ndenge nini bakomati na niveau do sava ndenge olembongo na nga tobimaka kobima moko 200 euros ti 1500 euros donc ya abimaka na ye na mwasi ya vie ya comment ça fait que yo soko oza pire petit na yo oza na ndako te oye okuta pire petit afandi na mwasi na yo sosola topeni yo ocomprendre topeni yo pire petit abalofa na mwasi to ndenge nini mwasi aloba no tindelanga ekingandi te pire petit na wana tosala bacourse na ndeni kende bacourse na mwasi na yo yo moko pesa ye mutuka akende bacourse ye moko est-ce okomi tosoli pembe eya baexemple eza légion mpona makambo oyo baya basi mpe bele baperde babana na bango kaka mpona kotika mon ami te naza na tante papa babengi na fete ya mosala okoketika papa na feti te yo camarade na yo aketika mobali na feti bunkatu okomi est-ce que okomi osoli pembe voilà ezaka ndenge wana oyo tolobaki te tolobi donc tokobandoloba makambo oyo ti tokosisa te masolo eza élection toyekopeni yo kaka salaka angele. La confiance n'exclut pas le contrôle. Koyambaka bato na ndako te. Oyambi mutu na ndako makambo eza ebele soki bazwi mwasi na yo te bazwi mobali na yo te bakobebisa bana ata na ndenge na ngomba te ata na ndenge ya sorcellerie ya bandoki ebele omona na Afrique tobalokanga bandoki na Congo bakoma na poto bakotiela bino kaka molimo ya trouble molimo ya koswana pour rien mpona bazala content te ndenge couple na bino ezalaka donc yo il faut tala bososoli oyo tolobaki te tolobi merci na ndenge bolandi biso ya tolobaka chaque fois soki ozali na lisolo ya kopesa benga biso soki obengi biso ozwi biso te komitungusama te tindela biso audio ya lisolo na yo tokoyoka lisolo na yo tokobeta yango kaka ndenge olingi tobeta yango soki olingi totanga kombo tokotanga kombo soki mpo boyi na yo totanga kombo te tokotanga kombo te lokola oyo totangi kombo te abai papa fiston beta lisoko tanga kombo totangi kombo te biso fonctionnaka ndenge wana. Allez, portez-vous bien, santé d'affaires à tous, chap chap et tchara.